Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image. El King. El Rey. Si. Edino Image. La Lili. Nalela Kayo. Edino. Yoza fin. Mutaleki azate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Fin. Edino Image motazo Panza Sango ya Paris partout. Edino Image Panza Sango ya RDC. Panza Sango ya Congo Kinshasa. Programme pour la mec na biso, tata na biso, ya na biso, noko na biso, tout na biso na kombo ya Tchétché Kouliba Saint-Célestin. A outé ko yeko atiki biso na mokolo ezalaki ya vendredi le 29 na hôpital ya Piquet-Salpêtrière dans le 13e arrondissement. Ya moi tout le ça communiqué na bande nyonso oyo bakolanda biso o bali ko ya vendredi tozape ensemble awa mutali ko ya pour compatir matanga au patient et aux huiles dans la famille na biso et vous allez se moment il y a ce qu'on a appelé ça nos programme non sur ya sec et nous mercredi lelo quand ma famille et qui est au tala corps va venir à 13h ou 16h na à l'hôpital de Piquet-Salpêtrière na Paris 13h et donc pendant vendredi 6 décembre 2019 de 14h à 16h visite du corps amis et connaissances. Donc baninga nyonso ya Tchétché bandeko ya Tchétché bakozala ensemble pour pas kotala corps ya ndeko na bango Tchétché pas autotika c'est pas si mais c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui répond. Oui. En plus c'est ça le même vendredi on a 19h tous on a veillé mon prière à la carte salle en haut ils ont à Saint-Denis 15 et 17 boulevard de la Libération 93 2200 pardon la Saint-Denis. Et ça juste derrière la gare il y a erreur. Pas l'église c'est là. Pas c'est l'église à la gare il y a la salle de fête. Pas tout aux alaki samedi. Mon niveau qui à la next samedi à Yébisika. Ata o yébité so kitke na gare tuni on a gare bandolosie en face à Maï. En face à Maï en face à Seine l'église à salle à Ezana. Soto longo wana comme ce qu'on samedi. On est vendredi. Samedi, vous allez mise en bière et lever du corps. Car à la chambre mortière, l'hôpital, on a Tchétché Azalaki n'a piqué sa salpêtrière dans le 13e arrondissement. Et surtout le mot, nous venons là, à 10h30, nous avons une messe d'action de grâce dans l'église Notre-Dame des Foyers. Ils ont montré sur la rue 35, rue L'aîné de Tilémon. Dans le 93 100 ça le parcours il y a montré surtout le mot église tout le long l'église tout au Kenya la cimetière animation au cimetière il y a ancien montré il y a ancien de montré ils ont la cimetière ils ont bien montré mais où ils ont dit cimetière à Calababa ancien de montré ils ont la 35 rue Galilée toujours le même département 93 200 montré 200 montré. Après l'animation, tout ça, tout le qui est que tout le temps bandeko, au baladi, biso bandali, ouais, tchété, namoko tchété, fiti, namoko lo, et que tout va ensemble pour partager et donc on a un verre de remerciement, ils allaient prévu, car à la salle où on a 15, 17 boulevard de la Libération, dans le 93, la Saint-Denis, derrière à Saint-Denis. RRD. Et puis, les gens qui sont à la veille, na 19h hour. Na Kinshasa, c'est pas ça la veille. Veille, na Kinshasa, eza et pas naïe, na Binza Pigeon. Les alliés, na avenue Kananga, numéro 4, na commune Yangalema.
wana ekozala epa na ye epa na moko baninga mpe ya Paris oyo baza wana sur place na baninga mfula ya Congo ya Kinshasa na bandeko nyonso bakosangana nyonso na bandeko bauti Paris oyo bakendeki vacances oyo baza sur place bakozala elongo mpona kokakola mawa mpona tosala ve tobondela nzambe tokumisa nzambe mpona na ntango sikoyo eyaka likambo ya kokumisaka nzambe cheche atiki biso sikoyo biso totikali na mokili toyeba mpe ndenge nini ya kotambola na mokili mpona ye akende kopema ezali mpasi mingi séparation ezali mpasi mingi moto bozalaki na ye anto italien mwana oyo leki oyo abanogia mokolo presque chaque jour na hôpital kotalaka ndekone sikoyo epai ya nto eza vide ndenge bazalaki na cheche eza mpasi esikoyo biso bato ya libota eza na mpasi yango wana tokumisika nzambe nzambe azwa lokumu c'est lui qui donne et que c'est lui qui répond nalobi kaka merci Seigneur Jésus amen. Merci mingi vele nga dole auto bana mon pe via zala lokisa bien alobi bien ko le ka utunga journaliste na bandela kaka donc vendredi tout ça avoir pour de vendre veille va montrer pas plus d'adresse où il y a ebele idée de image toujours très fort à ça partout bozo komona ke atiki bisote atiki ngate ye mutu apesinga musala o ya lizikondo na peso musala. Merci beaucoup Dino Fairmont HD vous en avez biso ensemble vous en ngate merci beaucoup que le bon Dieu vous bénisse amen. Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya siri bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Express izali agence ya siri oyo bakutia biloko mpe uzwi yango na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Wapi Global Express. Batu kuzala na Kinshasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusuzano numéro 9 na Kasavu. Bana King, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Mama na Global PM Express. Patrick Malovengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Voilà, biro batu kuzali na photo. Wabili kutinda biloko ngala na Afrique. Mais oza kutuna Global PM Express izalaka wapi? Izali sika kukunga te. Izabongo na Satorus. Soko ye na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 27, Rue Léon, Bandiku. Wana okumana Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours dans la colis, nous avons la fret par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le dans l'avion. Le team dans la petite colis, la colis express, où c'est là à des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez que le monde a mis au fouti à la poto, au salut maramon sur ma kin, la ndenge et abisso bakapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les kaki nakin, selon bout nayo. Bandiku, Global PM Express, ils ont agence ya si, oh bakutia biloko, pe uzio yango na assurance nyonso.
Pour la biso awa, ils allaient rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un biloko, c'est on a quelque chose, tika na moko, na bimata.